Osani, Eyokani déjà. Ça veut dire Eyokani TV. Eyokani TV. Donc, chaîne MC Sika. Eyokani TV, Eyokani TV. Apnira Mouké Bakaman, Nango Zanga Orgueil, Nassanti, Papa, chaîne de le bac au Salika Bongo. Dans la scène, Nabisonio surtout. Tosso va savoir, Tosso Nini. Tosso Na, Toyoka, TV. Bande ko balandi ya yokani television na pesi bino mbote pe sengo na ngai ezalaka koyo ngai na bino tomona na to pe tokutana to beta lisusu masolo ezali kosala actualité na Kinshasa yango wana esengo oyo na simbelaka micro to pe yango esengo oyo esalaka ngai pona na ya soso liboso na bino soki yango te na moni te pona ntina ya kotelema liboso na bino na pesi bino mbote de partout France Paris na France mobimba na kiti na Paris na kiti na ba na Saint-Michel na kiti bisika na Paris, na ke na Allemagne, na moni Carole Baudet, na pesi mbote, na kei na zongi bongo na Belgique, na pesi l'invisible mbote, na zongi na ekiti na Paris. Na zongi di bino pona bisa bino ke mu continue bino zala moko kombo na épice yende mutazala chef ya France mobimba, ya Paris te mais ya France mobimba ndenge na précisez bien ya France mobimba na pesi bino mbote na bana nzambe nyoso basepela kolanda biso pe ba encourager biso ba pasteur nyoso ba soutenir ngai na zanga raté kokanisa pe koloba na nzambe nyonso bosalaka pona mosala oyo po kende liboso nzambe na biso apambola bino ebele lisusu koleka pona yango boyebi ka actualité ya mikolo ezali que le frère Matou Samuel a été perdre moi sinaye ba tendance eza ebele par rapport à affaire wana toyebi que ça actualité moko ememi vent makasi na kati ya milieu même chrétien et le tozo kamo eza wana même na milieu chrétien bato baza divisé même na mokili ba zui yango pe mokili te pa biso to vivre na mokili profane ou bien bato basambela te pe ndenge moko balobi Matou Samuel asali boye Matou Samuel azongisi boye mais lelo to zui moko ya bana na nzambe lelo apesa biso pe avi na ye parce que ye pe akoto ya ba musicien to pas ali a protéger ba musicien apesa biso moi disakola na ye to pe moi liloba na ye likolo ya likambo etali disparition ya mwasi ya Matou Samuel na kei ye moko se présenter bon si banto kota na vif du sujet papa Kadi na pesi mbote mingi mama. Papa Kadi on s'est présenté dans na bana nzambe nyoso ba mona pe ba yeba yo lisusu pe mokili mobimba bongo sima nango to kota na ba détails émission na biso. Oui, comment on eza Kadi Kadima ndenge boyoki naza opérateur culturel chrétien et puis naza manager il y a plusieurs artistes chrétiens. Lelo yo yoza manager oza opérateur culturel na kati ya milieu chrétien oza wana ovanda kawana je crois que papa Matou Samuel. Oui, papa Matou Samuel na ebié il y a longtemps toza no ba amitié anda jo pambola biso na manzemu na ye toza no ba petit et lelo tokoli azo continue toujours ko bénir au peuple de Dieu na ba cantique na ye donc c'est un peu ça. Na banzema papa Matou Samuel balobara esprit ezalaka na kati eloko nyonso oyo mutu azosala. Il y a un esprit qui est dedans. Maintenant, on y a papa Matou Samuel. On y a véhiculé un esprit. Il y a Bonzambe, il y a Kisi, il y a Kindoki, il y a Nini. Bon, premièrement, na ba chanson chrétienne. Nzembo oyo elokami vraiment na kata mabondeli inspiration nango aussi na kata ba prière tout monde a résultat nango so rozo prier ce sont des chansons oyo et memara biso vraiment en profondeur en Nzambe tu vois quand tu es même dans ta chambre au sambela za ko adorer comme Nzambe oche banzembo wana oche mabolo na se au ressentir que ezo moment en profondeur vraiment ya bonzambe ezo moment en profondeur et adoration donc c'est-à-dire eza ko pousser aux sources davantage pour que prier papa Matou depuis na yebaye depuis na banda ko consommer musique na ye ce sont des chansons oyo et poussera biso vraiment pembe na Nzambe ce sont des chansons oyo et darabiso vraiment tout pousse en vraiment de plus en plus na profondeur to na kata présence en Nzambe voilà pourquoi na ba que ce sont des choses oyo et utara ming na ba prière et yango ba retomber nango to ya romo nango tangu toza ko pratiquer yango. Tout le monde a un temps de pratiquer parce que bandé moni même na profondeur na kati mingi ya bonzambe yonde moni ya Matou Samuel nanu et marka avant to kota na oyo zo sala buzz naza musicien te maintenant préféré oyemba le grand nzembo ya
kamba kabo moi nanga nyonso zali po na yokolo bomba kanga na longa na tato ngaka sembo na yo mwinda na yo ekitelanga loboko na yo ekamba ngai mwinda na yo ekitelanga ye loboko na yo ekamba ngai yo nde pole eza ebele lokwa nzembo oyo ya grandeur de l'éternel na bolingo na yo na makasi na yo yawe nolanga yawe pambolanga yokangolaki Daniele na libulu ya bakosi papa kita lelo yokolo yawe monisa ngai. Il y a beaucoup de chansons ndeti banzembo oya kala oya yana nekuluzu ngana bikisami ça pena fana papa Matou Samuel parce que banzembo nyonso finalement yebi yango parce que ezana banzembo mosusu ya papa Matou Samuel na aussi otala ye dernièrement na leli donc na moni ye moko yemba nzembo na ye moko et puis singa iposa kolela tant ba ikotala ye pa maman l'ex première dame isali penza pasi ezokisi motema komona ndenge ye moko ye ba yawe tikana umela na sena ungi na umela seko na sena makolo na yoko donc eza vraiment morceau dans sepela on a katsa nzembo na lingi na umela seko na sena makolo na yokolo eloko moko te papa ekabola ngai na yo nazali lokola ebwelo yo atoni na posa na mai nani akopesa ngai maye pona mela na zuwa kimia motema pe molimo na ngai kolo atoni na posa na yo kolo na pusani na kiti na ngolu na yo po yonde pole nanga vraiment partie morceau vraiment na sepela ngoma makasi na kata chanson. Merci beaucoup de comprendre que yebi banzembo nyonso pertinent répertoire presque nyonso ya papa Matou mais oza nakin wakino oyebi uti koleka oni sezolo Matou autour ya mort ya mwasi ya Matou Samuel avi na we kokoza nini okopesa conseil pa bana nzambe nini okoloba position na ona no banana opesa biso et puis conseil ni okopesa na baoni so ba Holanda. Oui omoni eloro moko epesa biso pasi makasi ndenge sango ya mutu ndenge réputation ya mutu batu baza koluka ko bebisa yango pona likambu o ekweleli ye omoni na loba eloko moko ogosomba eloko nyonso na mbongo oza nango posa oza na posa okende États-Unis soki ezali na kati ya rêve na yo okende so possibilité ezali mais réputation basomba yango te ngana nazo eloko osala pasi makasi ozomona même des chrétiens au balobi baza ba chrétiens nés de nouveau donc baza koluka ba bebisa réputation ya mosala nzambe oyo azwi batan ebele apesa bo jeunesse na ye pona osala nzambe aleka atika o nyonso assez privant na nyonso. Il peut aussi faire ce que le monde font mais aujourd'hui asala yango te parce que andimaka ko se sacrifier pona osala nzambe mais tango lelo mokili na ba chrétien bazo sangana pona likambo ekoleli ya pasi oya uti ko perdre d'abord mwasi na ye o azalaki tout le temps na ye bande ko marcher na ye ensemble et basali na ye foyer munene bande ko partager ba idée auti ko bungisa ye au lieu que tout le ka ko consoler ye et le monde bazo zo esika na bango ya osala ba base ya osala ba émission et par-ci par-là même les hommes de Dieu vraiment ezo sala ma pasi makasi. Pour moi ce que je peux dire par rapport elo ekoleli papa Matou, je crois l'autre fois j'étais parti le voir à la maison na kende vraiment kosolo na ye ndenge Bible lobby to lela na ba oyo bazolela
to kabola mawa na ba oyo bazana bazana mawa na kokai koleka présente nanga Kinshasa na koleka inapercité malgré je suis venu pour autre chose. Non, je me suis dit non on a qui vraiment na ko matu sur place malgré to participer qui na mort tozala qui ici capé ba exposa qui corps tozala qui wana mais ba qui silka wana te papa Matou pour moi c'est vraiment une famille. Hein, c'est vraiment une famille et je parlais souvent avec maman Kapi, tout le monde même coachaté et papa Matou. Papa Matou, kuto lobite ko zala rawapi pour batuba yeba parce que dernière fois papa Matou ayaki côté na bino kuna. Ah oui, OK. Donc moi j'habite à Lumbashi, na fa na Lumbashi scanine oyo na sala musa na en tant qu'opérateur culturel, ko promouvoir culture chrétienne, ko promouvoir artistes chrétiens. Donc on a aussi fait avec papa Matou ba projet belé, to sala ne pe ba concert. C'est vraiment c'est vraiment énorme intègre atikalaka na liloba oyo bosolo na ye. Vous voyez, il y a plusieurs personnes ou peut-être tokoloba ki tokanisa ndesi bango mais il y a d'autres personnes et soka yebiso liloba par exemple sikoyo na 10h30 a yebiso liloba tel et na 11h juste a changé même papa Matou oui atikala toujours na liloba oyo bosolo na ye. Plusieurs fois on a travaillé avec papa Matou totikala jamais koza desi avec papa Matou donc nde na utoloba ke to ba ki to le ka inapercité photo ko mawana to solola to mekape ko partager mawana ye to mekape ko consoler ye vraiment pour le moment asa vraiment ko souffrir par rapport ya au nan de comédie. Il faut préciser parce que tu vois quand on va ko souffrir azangi ya ko lia ya ko la tate loba penza intérieurement moralement non et ça ce qui a kolia ko lata na rolo ba ke nzambe sa l'excès déjà na étape wana nzambe sa so tsaye pour na makambo wana rolia rolata déjà ce cas souffrir eza et surtout tant azomona il y a même ba proche na ye je peux dire ce qu'ils ont en train de faire pour le moment passer à la télé dire de n'importe quoi au mukilezolo ba po na ye vous voyez aza quand même mutu koto aota la moi sa kufi et koto azo batika libongo sa mama et koto batwazolo ba n'importe quoi vraiment aza vraiment la kimiate. Donc to komaki wana to sololi to meki pe consoler to zipe temps on a prié ensemble avec lui vraiment nzambe amon samaki. Siko papa Matou Samuel balobi que oh ils a troisième mois si yo yebi que ça troisième mois si papa Matou Samuel a koufeli parce que il faut topé ça moi éclaircissement pour musala na biso za européen éclaircissement ils a troisième mois si a koufeli to quatrième ne bazoloba o ba moni ba mpuku na ndaku ba mystique et tout ça. Maman Mireille na sepeli et lo alboso avant de répondre question vraiment na sepelando ça amsa na yo. Malgré tout comme vraiment un peu dessus na ba chaîne en ligne belé vraiment yo na trouva yo vraiment un peu différente na ba tumsusu au sala maramno vraiment ndenge na yo vraiment tikala toujours na angle wana ko lokate ko sala o batunyo so basala ka o bando sala n'importe quoi pour que batu bando tala yo bando za ba nombre ba vie belé je crois que ça no bien ateur au sali yango na ndenge ya ko finga batute batu mon batu ba message toujours lo ba lelo yo ko to bi troisième mois si mais ils ont batu ba compter déjà ba oui femmes et là bah tu me suis pas compté bah 6 me suis pas 4 me suis oso comprendre on a fait ça vraiment en opinion où ils allaient deuxième moi si à papa Matou a koufela ki moi ça liboso tant moi ça liboso a koufaki ndé par après avec ko balana na qui peut longtemps oui afin qui peut longtemps ceux qui bolandi ko tout même ba vidéo moi les cas qui moi polémique entre bon malgré ça vie privée je peux dire parce que ça est déjà visuel tout le monde est visible plutôt tout le monde a monaki pe la vidéo so olandi vidéo ana au mona ke maman Glody Kapinga azoloba tango beta le solonde bakutana papa Matou abi autant auté ko kufela mwasi na ye abi teke tango auto kufela basi na ye abi ke tango auto kufela mwasi na ye c'est pour dire que akufela kaka mwasi moko et ya mibale nde ezaki maman Kapi. Maman Kapi abela ki babi abelita la mungi na tongo kaka boy a piqué crise silika ndenge ya liboso pa kufaka. Est-ce que maman Kapi abela ki azaki hôpital batu bazo reconnaître eloko wana nyonso? Oui, ton maman Kapi abandi robela papa Matou azaki na Lumbashi akende Lumbashi oui aiki kuna pa na biso
qui na ba moi ba prestation ezana nani festival mo sala makuna yende azala parrain nango ya ndeko na biso moko kuna sala festival Amani yende azala parrain nango chaque année yaka pour na festival wana. Et après avant dans nous même festival wana betaki na dans quelques églises na Lumbashi. Après il est allé na Kolosi place à sala qui des concerts. Il a fait le premier concert tellement bat ba qui belé za qui payant bat ba kota qui tellement belé. Et le DIRCAB Patrick Tissola na salué place à saluer le DIRCAB du chef, le DIRCAB de son excellence Jean-Marie Tizaïnga Patrick Tissola. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que bateau ba sombi ba billet ba koti na concert te lo ni toko sala pour que to récupérer bango ne batunyo so ba ki to sala pe lo mo en plein air pour que batunyo so ba kota nde sala ki deuxième concert na Kolosi. Après concert ya Kolosi aye kozonga Lumbashi po na contrat na yazara nango na festival Amani. Tanga beti na Amani ba bengiye déjà que maman koto azali malade. Donc ba bengiye abetaki dimanche, lundi directement ba avion où il a la déjà na Lumbashi wana azu déjà vol et puis aye na Kinshasa. Je crois comment ki na Kinshasa ba 9h et 9h et quelques ayo ya kusi maman azali bande déjà kobela bande déjà malade. C'était au mois d'août. Oh maman Kapi bande déjà kobela. Après wana papa Matou a juillet. Kobela na nini avant continuer. Bon abandai ko respiration na ezaki bien te na au départ elo ba yeba ki en respiration na ezaki bien te. So kazo la omoni so kazo ko respirer so ka beninde ti pema a bendi pe a otika la bongo quelques minutes après a kiti mbala moko. Donc respiration ne ezaki ming bien te. Par après tangwaye baluki docteur o ba andai ko aipsi mama nani mama comment mama Kapi abi azoka moi ba malaise banani c'est bon zo médicament et aipsi que non ko zo non médicament te que non mon non docteur na yo docteur ando traité c'était docteur Chamala. Nde babengi docteur paye babengi si mama Kapi bakie kuna il fallait basala examen banani et par après ne docteur abi bon ndenge za boye il faut aya boya na ye kuna langalima po docteur Chamala à part place azali kuna place atketaka azape médecin na privé na clinique ngalema. C'est par là ba iko koma pe ngalema ba meko sala ba test ndenge zalaki au départ bande non comment na maladie ndi docteur tongaye bazui comment nini mo bakotsa ngo mutu po na bosani eza ba thérapie banini moko ba examen mo basala ka ekota lokana ti mo caméra ekoti pe ketala na kati koti na kati ba yekuta endoscopie je sais pas trop mais ba médecin ba yebi na vraiment médecin te pona ba terme wana donc ba meki ko pe ko avaler ngo ku docteur a fait ça ki abi yev mazama kasi ba te belé ba ko avaler ngo te azui nini wana appareil wana avaler ngo de bandi kotala et tout batali ba sentaki déjà que abande akotaki déjà na obésité. Ah oui. Et par après nde bazui bon il faut batika na kuna batala parce que bande koyo kavuma ba vertige moko terrible. Nde par après batika na bando tala bando olandela ye ndenge nini santé ne osala. Et par après to ba moni moi évolution bande vraiment okendete nde baye bakotaki eloko moko pona obenda musuni na bazwaki moi musuni na kati ba pesi papa Matou oui il fallait ba kendo sala examen nango quelque part et tout. Et par après na ba soin nde banda okende et qui ko permettre te que oui papa et maman Glody Kapinga Matou a continué toujours en vie. Nde nzambe yako sala ke abenga ye nenga bengi mikolo oyo chuleka awa. Biso que examen kuté ko bimasima, il déjà mikufelaki. Ah oui, examen o bimasima, oui, examen ki ko bimasima, il déjà pas bando celle-là, bando déjà ko sala examen par rapport ya babiloko docteur azwaki, mais il y avait d'autres choses docteur bando lo bango sur place té. Ando lo bango sur place, taboye même ko yebise que ça côté déjà a commis déjà obèse et tout. Donc batu balobi que maman bataki na 62 kg, ndenge ni bino bozolo baki muta 62 kg na obèse donc ngabona obèse. Asuki akufi tant akufi a nasuka ezaki na 172 kg nde mama Kapi akufi nango.
akufi na âge à 38 ans na 172 kilos. Au moins déjà avec na âge na ye na nini wana vraiment esalai ke akende nenga kei a continuer souster en vie. Donc nini okoyebisa bandeko nyonso bazoloba que Matou alue mwasi na ye consort surtout l'église où ils ont condamné Matou ba bia bala lisusu te et puis na moni pe na ba chaîne mosusu bon na ke bo ko ta polémique wana mais sinon ce qui s'est dit l'église mon pasteur moi ba ki basi bango yo ba yeko aya ko pona yo pona yo avigne non ezanango bon je sais pas le prophète l'homme de Dieu et Azaki animé par quoi je le salue d'abord d'ailleurs là où il est je sais pas s'il est en train de me suivre donc habité sur Azaki animé peut-être que c'était juste animation pour animer mais pour dire que il a encore raté bimité qu'on a bimaki te mais bémission bon esami balabi batu mususu balabi ke eza ba jeune abona papa Matou ba solo na papa Matou yango wana papa Matou ebisa ki déjà que lukelanga comme ça le yesko le bien en public. Maman Mireille pour le moment batu bazolo ba tellement makambebele les gens m'appellent hein bat ba obenga ngai par-ci par-là nini pour na papa Matou na ozo vraiment m'appelle presque chaque jour parce que baby et surtout ba dernièrement à ming to bando za la ming na ye na Lumbashi les gens m'appellent pour ba yebe surtout je suis sur place ba ol nga ba confirmer ba yeba et loro nini et sali vraiment pour que moi sina kufa vous voyez o ezaki bat ba oloba na bango bat ba oloba na bango o nyonso ba oloba o nyonso na ya malamu na ya mabe bat nyonso ba oloba mais o biso toyebi mutu moko te aza na pouvoir ya kolongola na mokili ngalo bango ke so bato mokili bazali na pouvoir ya kolongola na mokili mais biso ba o lelo toza invité so lelo toza envie parce que mutu mokili moko taza na pouvoir ya kolongola na monde mutu alongola souffle ya mutu le pa ya mutu na ye moko asala eza nzambe. Vous voyez ce qui lelo mama Glodie Kapinga azali susute biso tozolo bandenge bible lobi na circonstance nyonso tokumisa nzambe parce que toyebi ke oyo akela ye ye moko nda retirer souffle na ye c'est ça maman. Pour ça conseil mon papa na nzambe pe mon en de la fin et puis ta la caméra et lo ni ko yebisa papa Matou Samuel. Ah oui mot de la fin. Ouais, ok. Papa Matou, donc ndenge na ipsaki yoka l'autre fois ton na ki wana na ndaku. Oza papa oyo obandi ko pambola biso na ba kantik na yo depuis toza na ba amike. Na nazo confirmer que oza ya nzambe. Pour moi, quand na ipsaki yo ke oui kolanda oyo nyonso bat ba oloba te ozango chango na mutema ko kangela pe mutu mo kanda te ngana yebisa ki yango ke d'autres choses nzambe ye moko ayebi esikani aponya lekisa yo et esikani ni oyo akomisa yo. Je sais pas malgré il y a des preuves et tout et les épreuves na habité pourquoi nzamba sepeli épreuve na yo ezalaka oyo ucho salama mitikaka toujours et pas nzambe baki oyembanzemo oyo na sepelango na lingi na umela seko na sena makolo na yokolo eloko moko te papa ekabola ngai na yo nazali lokola ebwelo yo kandingo oyemba bongo tikalaka na sama kola nzambe o nyonso bat baoloba elongolo na présence nzambe te tikalaka ka nzambe yemoko oyeba nini oyo abongise pona soki yo soki oloba pourquoi yo je crois soki lelo tobito c'est que sabato bakufa Job aroloba nini soki yo lolobi Job loba oloba nini o nyonso yaye ebungaki mwasi na ye kuta bandi ko yebisa finga même nzamba ngo bana ne bakufi ba bozune nyonso ekei Job oloba nini tote ya Job ezala po ematsa pe kondima na biso donc soki na obina pesa peut-être conseil et pas bana nzambe par rapport à ce qui s'est passé pour na papa Matou. La première des choses yalo na ngana loba d'abord et pas ba confrère au bazo sa musala na chaîne en ligne vraiment s'il vous plaît petit à petit tokomi ko sala vraiment honte il y a presse congolaise vraiment to sala honte il y a presse congolaise information ba traita kango information tongo pesa mutu base eza information te hein
Radio trottoir les informations. Tu peux pas prendre une information au bana baobé talanzela na balabala oye nango banope son comme information. Vraiment bandero nanga bozo sala Sony. Hein, bozo sala, j'en suis mes mots hein, quand je dis maman Mireille wa makamwa netaliote na biyo zarano toujours na katikati. J'en suis mes mots. Vraiment bandero nanga nyonso o bozo sala na presse en ligne. Bozo sala Sony ya presse congolaise. Bosa la Sony la presse congolaise. So boza pour ça bosa la Comex et boza ba vie belé boza pour ça que bo comme ça comme bote katama tembele. Bosa la telo nyonso bo moni bosa la bozo mbongo c'est pas que bon olio na ko bebe sa ba réputation bato c'est pas que bo banda ko landa mutu asale loko bote yo leki na télévision parce que yo ka ko za pour ça batala yo tu commences directement ko utiliser ben gire pour que o banda ko lia mbongo na sima. Bo ba que c'est que vous êtes en train de faire un jour et coûter bino cher. Vraiment, na pesi moto na onyo so ba sala musala bango ndenge sengeli peut-être ba maman Mireille au sala musala na bien mais le reste bozo sala Sony eza bosa musique profane eza bosa la politique eza bosa la ya musique chrétienne bozo sala Sony ya presse congolaise vraiment botika to sala musala na biso nyonso na ki professionnel to sala musala ou bien peut-être non baki parce que vous botangité hein parce que botangité wana batebele ba ya ko réagir ba ko silika batangi yango no bi wana biloko bako attaquer yango na sens disant que au fingi wana ekomi ko déraper pesa bango kaka conseil et puis OK muto atangi nobi ke wana makamwa etali yote etali ngane na olobango ils ont engagé ka yo ils ont engagé ka ngamo muto atangi te aibi déontologie ya nzambe ya sungaye nzambe azo esika na ye nzambe de a consoler ndeko na biso akufe ko kufela ezali panangu bate et puis ko kufela moi ezali panangu bate oui moi so bozali na ye bosali na ye plus de 10 ans ezali panango bate so mutazui problème aboye ou bien tant toyoki ke ba païen bazolo ba toko kota na kati esika motena ba païen nous sommes des chrétiens la première des choses nous devons défendre notre drapeau c'est défendre des chrétiens. Il est chrétien comme nous, nous allons commencer à prier pour lui. Nzamba pesa e makasi na mikoloza koya, pourquoi pas ceux qui le lobi asa la sous choix, asa la paix sous choix ya bien que asa la choix mon mutum ce soit problème akufate. Oui, pardon. Choix rosala tour akufate. Maman. C'est choix osala akufate. Parce que nzambe ndazana bango. Nzambe nemta obatela bango. Na ko profiter na pesa quand même bambote. Ça 5 mbote si. 5 mbote kaka. Bon, ozo compter. Mbota liboso na pesi na ba na poto nyonso o ba olanda biso na pesi na famille Mwanza Mobimba Kali Pierre Kalala Pierre Kalala Mwanza na pesi Brigitte Mwanza na France na pesi Véronique Mwanza na États-Unis na pesi Patrick Mwanza et sikazola na biso Patrick Chitenge Mwanza sikazola na biso na Hollande na pesi mbote sila raté na baksa susu moko kaka na pesi chef de l'État Félix Antoine Chilombo papa béton na pesi bambote sikezali maman Denise projet yango déjà femme fière de l'être to memela kiyo eza déjà sur votre table soutenir ndo message toujours to soutenir bien que yo za wana pona biso pona ko soutenir ba projet o etali promotion ba femme vraiment zala mapona biso et nzambe apambola République démocratique du Congo mobimba bye. Merci beaucoup Papa Kadina pour reprendre l'invitation. On a dit que ngana sala contre-courant. Batu nyonso ba ke na sens ya koloba matu papa matu ngaba ki na okende contre-courant na c'est une sens mosusu dire que perdre un être cher c'est pas facile. Et ça dur. Avaler ça c'est pas facile. Ngai na balati je fiançailles ya pamba il y a 1 année. Na lela pendant 1 année. Vous imaginez ce que ça peut donner, c'est compliqué. Alors voir les gens dire ce qu'ils sont en train de dire, moi je suis pas d'accord. Tika nzambe asala makamunaye ndenge yemo kwa komemelango. Ndeto kutani mikolo koya. Au revoir. Ardon ngamba na pesi yombote. Au revoir.